akosala elote oh yaya akosala elote nazoyebisa bino botika bino kutu makambo ozofula ye likambo kofula ye eza te atika nde okosela kindingu makambu bolika bobalola likambo komisa okeo fere soki bakofinga mama afere paske fere bato afere bafingaki mama na mutakanable kindingu afingi mama na mutakanable te kindingu alobi mama mutakanable ateka amapa eza injure te nga mama na nga naoteka Thompson na wenza bayaka biso famille na biso mobimba yaoteka mbisi na wenza bayaka toyaki na mulongo mobimba ya biso moko bamesa nyonso tuna mulongo mobimba ya biso moko famille na biso bamama leki na nga bamama kutu na nga banoko na nga baneto ndoteka Thompson bato na oloba o bayebi ngai so baza bakoma nga mama na biso na bakoko na biso na kata wenza bayaka toyaki na deux domaines oh yaki ya biso to yaki nango ya famille matilelo bandeko nanga batika na kisha basala yango mabaya na mbisi mama nanga kote famille mama nanga tozaki bato taki na kata mbisi Thompson na wenza bayaka mulongo mobimba bandati kuna yaki biso nyonso tu famille mobimba toteka Thompson na mobesu toteka Thompson koko na nga ya mobali ya moikote ya papa na biso tozaki na mabaya so ke tilelo baleki nanga bazala ba dépôt na wenza bayaka bateka mabaya ba construction toza kuna sikoso mutalobi BBC mama banga teka Thompson afingelinga nini afingelinga place nini musala mama bisha sala kati musala mama sanda osala siko afingelinga na ndeni nga na ebo yita Thompson na ndenga osakana te parce que biso toyaki so Thompson etuli etekami te bito memi yango po toyaki nango to memi yango tozaki na ndaku mobima na kata lupango na biso ezika ndaku wana tumbaka Thompson dona zui mukila Thompson na funguli munoko wa Thompson na koti na kata munoko wa Thompson na gumbi yango boye to tandi na mutalaka to yiti butu na tongo boye elongo ya mobeso komi ya koyita sikoso balobi ke bino boteka Thompson bafinge ngani mama Siskabi mama bangada oteka tomate na fumbwa na wenze ya njili siko so babi mama Siska mama bina teka Thompson nani tomate na fumbwa na wenze njili eza njire eza musala mama nga poni surtout soki kute bokoli su biso fier de écouter est-ce que siko bino bolingi baloba nini boli baloba nini te mama Siska anateka ba diamant wana nde alobi commerce kitoko ya bien ya soin n'importe quoi afinge les places ni bango kutu bato bayende baye kofinga plus ale olesko bato bozwango bo expliquer likambo nini etika na mito bato teke batafere bafinga mama na bana non mama na mutakanable koti na miniature kaka sikoyo mama banga zaki na miniature te malgré bande ko clasher pa pervers mo ne pesa ba golo ba ko tia mama ba na miniature golo ni nazoki la peine ko luka mama banga ko tia na miniature siko ba ko tia mama wana miniature parce que ye mutatindi muta ko finga mama ba fere ba injire za wana ndumba abibana mwana ye azongisa ba sala bo est-ce que ça plus que côté ka mapa ale bile ba fula na nini afula masoka liko fulama c'est quoi ça oh boni botika lo mona bitwa batu pona moni liza kuna asale mission zo bake babandi ko finga mama ba mutakanabe nana finga mama mutakanabe c'est la première fois kota na miniature maman a fait rassemblement batu nyonso tout baloba n'importe quoi si maman a fait non faire akangisa nani bino ba maman bino ba précieux kofi olomide maman ya sambwande lokola mbongo akala na nini nini ngo baloba te si maman mi nini boloba te nini baloba te si maman mi oh boni buzoba ezana de maman o ba sambwa kana na TV ezaka maman a fait na maman mi de maman o ba finga kana impossible ale so ba rozong c'est la bino ale ne ba komo mona ngonde komi problème et problème te eza guerre o ya zo bino ba tubozo lobo papa va tangi koma mutu atangi papa va tangi koma mutu atangi mutazana mpiaka kombe mutana vide barido kombe mutana mpiaka mutakanable mutazana mutakanabe papa va tangi oye ko ya eya oye ko yeya papa va tangi fallait ka lo bakake kombe barido pamba te barido pamba éliminé otondi sakate ba vide belé éliminé
Bampiaka pamba pamba elimine eko ya eya mukile kokwea te mapate ko kanga matezo na sebeta na ekanga maboy te batu pe bapema pe batu pe ko stopper ko respirer te to continuer ko pema kaka ndenge to ko pema oyo eko ya eya fera oya na ndako mutu ko lia te bango pe oya na ndako fera pe ko lia te eya te et à te dans ma belle au changer le côté papa va lobi dans ko o aza monique et suye aya ko clasher ma finga to yebi ba artiste o ba supporter ma finga na ba o ba supporter ka te biso tunde to zabwe na ba orchestre to na ba finga ka batu muta ko ya ko tete ko wa finga ka batu te o ya banda ka ele biso je ko finga ka batu pe bazwa je pe kota bongo. Partout il y a des artistes oh bazana ba fingela ka bango bakanga na bango ba photo ba solo na bango ba matsa bango na ba podium ba sepela na bango donc loko changer sike ate oh ya moni ba fingi mama na aye pa fingi ka mama artiste wana point barre oh ya moni ba fingeli mwana aye pa ya fingi ka mwana po biso ba finga mama mari ba finga bana ba finga mama sila béton et dendi et leki on s'en fout. Ma Marie elle accepte les insultes là parce qu'elle a dit que Moussala moi na salaka na Congo ba finga batu. Ma Marie a dit que na Congo ba finga ba mama batu ba finga bana batu ba finga basi ya batu. Et quand la lia kambonga mwana na ye moko ko la fungula munoko te pa finga etaliete. Osopi mai okolokota mai. Osopi nguba okobuka nguba. Donc papa Hervé a yebi que la musique à Congo ba finga abatu. Dans ma finga na bino ni les sans effet. Et comment le la bonjour. Oya ko finga ma mari. Oya ko loba etalité. Papa va kunate. Aussi longtemps. Oh papa va bimana ma mari. Soki ye mona mutu na yebi ka bimana ma mari te. Etalité. Abimana Silia, abotana Silia. Point barre. Les restes, les akaka makambo et loba ma musique, et la musique est tali pa perverté. Oh ya mone choqué ye. Que ye ba fingi ya kokite. Et tali yo. Et tali bisote. Et tali bisote. Papa Hervé dort bien. Il dort bien. Oh, papa Hervé, et tali bisote. Business n'explique binongo à 10 000 fois. Boyoka te. Nazabo ngana buzoba na ngana na mutu. Mutu moko ta ko ya kota na mutu na ngaki o papa Hervé bimaina mwana bakanga ke na poto. Nous tous on sait mutu papa o ya violé mwana na ye na poto bako pesa ye 2 mois ya prison te. 1 mois ya prison te. Nous tous on le sait. Biso tout o ye biango. Jamais mutu a violé mutu. A violé moi na mukie bake ne repese 1 mois en prison bimi et ça la makate na mboko na poto ata na Congo ça la makate koma na poto donc muda ko kota na mutu na ngazate ba golwa o bondima makambo na etalinga te mitu na bino bo travailler ngonde boli ko travailler ba wangilo ba kondima ngo po ba sepesa mukonji na bango be ba sali image à faire on s'en fout biso tout batama nganeti ngaboy et kota te et ko kota rapete to yebiso muta violé mutu na poto violé mwana bakangi yo bake basali bino examen basali test ADN na yo bakucha na nzota mwana ba confirmer si réellement tu es le violeur oko vanda na boloko bambula boni buzoba ko ale yo ya kokota na mutu na nga papa Hervé bimana mwana na ye ba viola ki mwana na ye nga bakanga kai boni buzoba faire asali combien de temps na prison combien de temps na prison muta violé mutu allez a violé mwana ba sali examen ba comprendre ba memi mwana pas médecin ba moni que mwana ba viola ki boniko boni bo laver mitu na biso po biso na Congo ba kota biso kama na mitu do ka ba zo ba to vendre na mitu allez ba wangira ka viola mwana on s'en fout etika na mitu na bino bongo ce n'est pas notre problème et ata sa te na biso te netinga boy na kuno sia faut azoba pour vendre ou ba réfléchir makamba o loba na pe o tchango pe na mutu na yo on ndimi ango pe c'est que yo mo pose raisonner na ote na ba tango pe ba o loba ngo pe déjà muta o loba ngo zoba azoba makambo ya yebite ata na kini wana
Na Congo, ça y a viola qui moi na batu kunati. Asa qui combien de temps en prison? Ça y a viola qui moi na bata mouké. Asa qui combien de temps en prison? Na Congo coup de place ba coopéra pour ça y a bima pour ba coopéra bima. Ba corrompre pas bima parce que na Congo corruption et zoaka place. Mais asa qui combien de temps pour ba coopérer pour bima? Hein? Ça y a viola qui moi na batuti. Asa qui combien de temps en prison? Hein? Ba yeko coopérer ti ya yeko bima. Pour Congo eza na mboka corruption. Si qu'on a mboka au coup de place corruption, on peut sa jiji nini. Ah on a mboka on peut sa jiji nini. On peut sa nini mbongo, salaire, lupangu, voiture. Pour jiji ne surtout na poto aza na voiture na. Ba jiji ne surtout na poto aza na vie aisée. Ana salaire na o kutu azata na besoin kuto beteta lisoate na litoi. On peut sa nini. Siko awa et place kutu ba corromparaté. Allez faire à ça un mois à bimi. Un mois kaka bimi. A viola ki mutu. A viola ki mwana. Boni buzoba boyeko. Boni buzoba. Boni buzoba. Hein? Boni bêtise. Hein? Comment va pouvoir faire avaler bino makambo? Yo moko za conscient. Yo moko za conscient. Oyebi ke makambo ba oloba na obwe. Ebe bêtise. Et le quoi denga na bana ngana ndaku ba parents o boza ba bana bino na ndaku boy ba comportement bana bino te hein ba ko ya ba yo episo mwana o auti ko yiba mais yo moko yebi ke mwana o ayiba te o ya ndi maka po ba memelo mwana ba kangeli kana maboko toke na yepa mama na banga auti ko yiba mais non mwana ngaso na yebi ke yiba te na yebi sabino non bokize na makambo ne tout sauf ça neti nga mama biso so yo yebi sa o bibi shinanga za boye. Na pese exemple oh bibi chinenga zaboye aza muyibi ou bien bibi chinenga zaboye akende ko finga mama batu mo a on dit maté mais mama biso yo yebise ke bibi cha bundi kuna aza kuna besoin de discuter te aza kuna besoin de discuter te mais so po yebise na bitumba ngo bibi chimta banda ki olobokosi so yebise bibi cha luchi kuna alobi alembi a discuter kutu te po yebi za makambo ya yebinga nango ngai mama biso so yebise toto atande na ka mama mubimba boy so kebete mama so lisobi ke bibi cha to bunda kuna aba tinengo kolibo kotika makambo wana te alobaka bon tinengo kolibo kotika makambo wana te po mama biso yebike ngana obunda so likambe sengi to bunda to bunda po mama biso yebike ngama kamba bitumba na ko ego leka ngate ego passer ngate so ke komi place mo boye e komi ke to bunda ngana kosenga lapin te tokobunda donc soko yesa mama soki ngana yibi mama so ondima te ngana yibi ona eskoke mbonga mutu mama so ondima te bibi cha eskoke mbonga mutu ki luvunu ngani na zaboy nana ba défaut moko boy na kima muta nyongo te na ko liam muta nyongo so na monike na zana nyongo no na monike na ko futa te mama papa ngamo muna yo luko na biso na bimonde na zaboy na okoka te tikanga na koka so na koki na oya so na moni pe na délai te ko na biso ne na boy na peso délai te po na monike mikolo nazo koka te yo zelanga ka so na zwimbo muko pe na kozwanga mona oya nanga ko sankete note ato gangi na opeso na monike o comprendre no ngai te ozo ganga na okoganga na yo po na zana ngana ngote na ko mikata na ngate na ko longona na likolo te na ko bilongona na liboko te na ngana ngote nazo ndima ke na zana nyongo mais moya ko futa na milicho ezate soki pe na zui okobenga ngate ngamoko na yebi ke na nyongo kingandi okomona nga inde na sali na etala mbongo no nazaki nango yango ekwa na koki yango na ye mais ona kima yo na téléphone ona yambaka yo te benga no ngata 100 fois na oyambala nga pe 100 fois ete ke na mona téléphone no na okima so mo na yambite se na monité so po mo na yambite se na msuda échappé mais okima luvuno mutu mo avana na kisasa elobata Karine na Kinshasa azo ya na poto azo robeta no masolo yuni abata poto
Na pese bino exemple mususu ngana bi botala niveau batakisasa ba mona batoko bakizengi. Bata poto pe na mona comprendre bino te. To mona nani premier responsable ya Banque mondiale ah. Comment papa ngo kima ngaya. Papa wazaki responsable ya Banque mondiale numéro 1. Awa. Akangi maman femme de ménage à funda e awa. Yaya. Bomona te que procès femme de ménage à gagnant. Hein? Yécoute azaki na ba avocat. Oh ya solo. Mais bomona te que gagnant. Hein? Comment il y a qui n'a? Deska. Hein? Deska. Azaki première numéro 1 à la Banque mondiale. Responsable numéro 1 à Banque mondiale. Binotu boyeba ki nani Trump azaki nango. Hein? Dominique Wana. Azaki numéro 1 à nazoba bien Banque mondiale. Et place mbongo mukile vandaka. Lui, il était le premier responsable numéro 1. Mais à Kenya qui a crié moi c'est Batukuna, femme de ménage. Femme de ménage a qui a funda qui a porté plainte pour mona procès wana avec Kende quitté maté zonge mata. Ba témoignage ya tala kili total nasuka ngo a dédommagé moi c'est Batu. Est-ce que ça qui est femme de ménage on est quoi la zorasmique à ménage? Allez toi tu veux jouer avec elle parce que vous a des cas. Non, to mona kutu na ba sekele mususu oya deske bomba makinango à travers femme de ménage na ba témoignage eko bima ya bato bele na vie na ye ndenga zana ba jeune na ye wana ya okene kozwa bana basi hein abima na bana basi na ba partout na ba ni to eko mona ngo eko bima e bima awa bomona te vous n'avez pas vu. Eh, tala kutu maman divine abi moi si nae ba divorça même. Hein? Bon mon athée, vous n'avez pas vu Sarkozy qui a dirigé la France, 5e pays le plus puissant dans le monde. France est les 5 pays les plus puissants dans le monde. France. Sarkozy a fait le premier ministre. Alors le premier ministre a commis président de la République. Dans la classe Sarkozy a tanga azana no avocat. Azaki na avocat comme premier ministre intérieur parce que ngana zo mukanda na époque Sarkozy tant azaki premier ministre intérieur. Hein? Alongo ministre a commis président de la République. Biso tout au moni. Mais bakanga Sarkozy ba kraka bomona te. Hein? Bomona te bakanga Sarkozy ba kraka a profiter na faiblesse ya moi si abatu na état maladie. Bomona te Sarkozy ti le loku tu procès si la raté bomona te.